Africain au côté na pareil à Mundele ndoki africain a bombi miom a bombi sila kindoki na ngaloka maladie net malaria net rapport sexuel ba na lipa na mikate e baluki musuni mais le ke bombi malade ba côté na ba appareil ba cléza mibale c'est-à-dire épelé ya bana mais avec des éléments qui détruisent les enfants. Koboma batu à petit feu. C'est ça l'ignorance. Donc mon Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Miandabu. Il y aura le combo. Donc, comment monsieur souhaite ça que yo qui en obo sentineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore dans site nous découvrir la merveille dans la carte. Donc benga biso na numéro na biso wana au rejoint information nyonso. Ce que tout on a net au rejoint na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka. Congo, merci na ba fidèle ya émission Coin du Courrier, émission na milieu à curiosité et socio-culturelle. Na micro toujours Yvonne Miandabula patrona na compte ya émission na milieu Coin du Courrier au bolinga mingi. Mais avant to komato banda sous émission à lelo, to pesi merci ebelé na Céline Dibois yaya merci na nyonso sala rapport na image à Congo. Merci na grande zoko na apport na yo na image à Congo. Merci na papa Constante Mavembo oyo asunga kabiso pe. Merci beaucoup na maman Nicolas Grâce oazo tuna kaka la patron na caméra bosombi kaka te en tout cas merci na bino merci na base alicien oza si ma caméra na yende tozo beta lisusu ma solo lelo na invité na biso na cadre kaka ya émission na biso Coin du Courrier lelo to le bela thème moko la sorcellerie donc kindoki za nini et ça la ramsala nini na bomo ya mutu mais toponi mutu moko oza mieux placé ya robeti la biso lisolo ya kindoki wana lisolo ya sorcellerie et loko ni sorcellerie ça la na vie ya mutu toza na invité na biso sur place c'est papa Chibin o yanzimi ko zala invité na biso pe na mituna na biso na pesa ena numbote bon tout cela bon. Bonjour maman Yvonne. Moi je vous appelle papa, moi c'est Yvonne mais je vous connais quand même papa Chibin. Je ne sais pas les noms ont changé comment. Non, c'est toujours l'apôtre Chibin. Vous n'êtes pas pasteur? Je suis pasteur par fonction mais je suis apôtre par ministère. Et fonction et ministère dans l'église? Oui. Fonction eza musalo tozosala pasteur azali berger mobateli bampate donc pour pasteur de bampate bazala et par ministère par rapport à l'appel au Christ a béni nango nazali apôtre et appelé à aller partout dans le monde côté à Salma. Parce qu'on essaie toujours Nzambo balinga koyoka papa bien oui papa moi lelo ba français mingité on sait que moi lingala ekosunga bande ko ebele pour la meilleure compréhension donc le to le balikambo yo ezotungisa bande ko ebele comme je l'ai dit au début de cette émission likambo ezo sala moi débat likambo bat bazokoka ko silisa ngo na mabota te est-ce que ko sila to esila te on va parler de la sorcellerie au biso to bengara kindoki bundoki eza nini. Bon, kindoki eza na ba signification belé. Ça ba signification belé par rapport ya mutu na mutu o nzambe abengi pe ndenge azosela musala ngo. Donc na kopesa sa ba définition moko moi rapide na mukuse par rapport à ba note nanga taba chaque fois kindoki ezali nguya satana Satana. Mais avec beaucoup de détails, je peux quand même lire dans notre mouké pour s'appuyer la Bible. On ne peut jamais interpréter Kindoki Karaboé. Je prends d'abord Proverbe chapitre 30, verset 14.
Kindoki d'abord définition besoin na repesa kindoki eza race moko spirituelle oyo basala kaka volonté ya Satan. Race moko spirituelle différente na ba race nyonso oyo basala kaka volonté ya Satan. Bible Bible. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Tu vois, race oyo, oko tambola partout, ba chinois baraboité, ba français baraboité, mais ba présenter les biso na Bible race moko oyo minu na bango eza lokola ba glaive. Glaive ezali épée ya mokuse mais à double tranchant. Épée moko mokuse mais côté eza na minu, côté eza na minu. Et puis mâchoire na bango eloko ba mbeli. Musa na bango nini? Kolia batu. Je pense que ça langage au trobaka couramment bando ki balié. Donc c'est ça la sorcellerie. Et ça race moko spirituelle oyo baza différente na ba race nyonso et puis basa la ka volonté ya Satan. C'est la seule définition pour moi qui on a mon niveau que ça suffit pour la sorcellerie. Vraiment je ne sais pas maintenant au vandi tobi au détecter ndoki. Ok, koye bandoki. D'abord ils en a deux volets. Volet liboso, ils en a volet moko purement spirituel. Koye bandoki. Ça dit ils en a battu nzamba pesi don par le Saint-Esprit à quoi détecter un doki. Par exemple, moi j'ai cette grâce. Qui que vous soyez, ceux qui te vendent nandoki no yebaka ndoki. So biso battu nzamba pesi grâce wana eza pe na ba signe o eza spirituel na ba signe o ezali physique. Que je peux dire quelques signes au bat bako comprendre que te so to mono eza ce que est belé. Eza est belé. Alors, exemple moko rapide na âge neti yangai. So par exemple nazusu batilo na bilamba, c'est normal. Prostate, il y a malade et il y a prostate. Moi, on a prostate, on a diabète, mais on souba. Là, même si tu es bien baza, à part wana, si nous sommes ezali, na bomwana, par exemple na bomwana, c'est aux unis na bomwana, par rapport à l'expérience, na exemple mot pratique. Na autoté a su neutraliser la force et la puissance des œuvres de la sorcellerie. Je donne quelques signes pour la banne. Moi, nous sommes aliaka me atondaka. Quel que soit, ça dit bopesi aller, après mouke bopesi aller. Et de deux, malgré zoli belé mais santé au fond maté. Ayaka munenité, ninité de toi. Mobulu moko impossible. Oui, mobulu abo moi ne banaka mais oyo moni mobulu moko impossible. Ata mukuwa ya mukombo so basuko nango mwana ezaka azo bunda mais ezana ba mobulu oyo ke bino ba para mwana beaucoup on appelle que non ça c'est embêtant, ce n'est plus normal. Et puis nzamba sala ka grâce au monde parents tout à la non na boti ba ne belé baza mobulu mais mobulu ya mwana oyo ezang mobulu eza insupportable. C'est parmi les signes. Ce que tu as avancé au bout du monde nazaki maele. À un certain moment, première, ça va. Deuxième, ça va. Troisième, ça va. Arrivé à la quatrième, moi, on a commis un échec, et ça, négligence. On a commis un oubli, on perte la mémoire. Si nous sommes aux gens, moi, on a ma casse, on a oubli. À bossa, on continue de mbeli. À que, à zongi robinini, obisana robi la mbeli. À que, à zongi, à li papa. Obeta, au lemba. Et jusque-là, beaucoup de gens ne comprennent pas que détecter sinon on a par manque, il y a enseignement, il y a ignorance. Quelque si je peux parler na bana, na mikolo pesa moi mingi. Yo ko de question parce que dans le tel ensemble beza don on nzamba pesio. Ce que biso na ndako na fin. OK. Souvent nous le disons, mais tu y éviter que et ça quelque chose parce que dans le monde de la sorcellerie va fonctionner comme mingi
na ignorance et puis bafonctionnaka mingi en cachette balingaka jamais batu ba découvrir bango yo lobi yango mais attends quand tu remarques que moi no abosanaka assez souvent ata yo moko mama mwana n'est-ce pas il faut quand même mémoire na yo moi makanisi pe zonga mais na beti mingi pour na même problème na somo nango flou nzamba atie biso à côté na bino pamba to na ibo atie biso à côté na bino pour que ba émission neti ya boye et les kaka mokili eyoka pour tous à l'avertir une fois averti toye ba ko résoudre ba problème pour eza semence moko so se côté na katanda kuna yo et coopérer na dimension moko oyeba te pour comprendre te pour bango ba ko atteindre ba but na bango o bazana soka na poto mukande monani te o Luanda mbokolo mbongo zo monana te bakosilika bandoki kotovanda kana ndoki non likambo oyo lobi o so mukande monani te o Luanda non aujourd'hui na profiter na informer bande konyo so bazon de partout kindoki mama Yvonne ekoti partout na domaine nyonso kindoki ezali sans exception je le dis bien même na poto même en Afrique du Sud, même en Angola, même aux États-Unis, même na Kisasa, dans tout le coin du monde, kindoki ekoti, kindoki ezali, na sport kindoki ezali, na école maternelle kindoki ezali, na université kindoki ezali, na bopito kindoki ezali, na sport kindoki ezali partout. Je vous le dis avec beaucoup de certitude pour ba témoignage ezali ebele. Donc tout le baté que oh non, eza crise, bon, non, kindoki ezali na ba domaine nyonso. Et ce que je peux encore dire, les lots batu belé bazo souffrir, batu belé bazo bela, batu belé ba vie et baby, et loko eza na centre eza kindoki. Sikoyo, il y a un langage, oh batu belé bazo vivre na ignorance, ba lo ba otenga na ndima kindoki te, na ndima bandoki te. Au moins ignorance on a doute wana yango nde domaine makasi oyo monde à sorcellerie et poussaka batu balo baraka bongo pour bango ba continuer ko détruire ba vie ya batu. La différence c'est allié au kindoki mondele eza kotonga bien kindoki mondele eza osala batu nsusu mamba bien mais ya biso awa eza ka connu est-ce que différence ya kindoki ya ba noir na mindele yoka bandoki ya mindele na bandoki ya ba noir dans les africains. Nous avons la magie blanche et la magie noire. Ce qui est important, c'est le but final. Ça détruit les gens. Ça détruit les gens. Donc, bien que l'évolution est Internet, mais aussi par l'Internet. Vous comprenez? Donc, ce qui est maintenant différent, Mundele asosala makambo na ye na kobomba na ebele o ba tebele passer ba tebele na exemple mo muke par exemple ba dessin animé ya bana o tozotala mais lelo ba dessin animé ezali ebele oyo soki vous êtes mieux placé parce que dans la site moko boye ba énumérer ba dessin animé ebele ya bana mais avec des éléments qui détruisent les enfants. Mais oh, il y a biso batumini. C'est pas direct pour les bonus. C'est ça la procédure. Comment débloquer kindoki définition de ce qu'on a appelé ça à partir de l'ignorance au batu. Ignorance ezali koboma batu à petit feu. C'est ça l'ignorance. Dans mon mutu debi solo bana couramment tobi ignorance ezali liwa ya ndam. Hein? Naza ko insister nango parce que beaucoup de gens na mokilo et les intellectuels et ceux-là qui n'ont pas eu peut-être la grâce et autant ebelé mais ils comprennent quand même les choses. Batu ebelé par ignorance bafungoli porte kindokeza coopérer na casse na vie na bango. Rozo kindoki ndeni na vandi binana na pesa ngata basa licence na sima caméra na kabila onde te kindoki
pona okabelango mutu faut zandoki. Jamais comme ça, mais une expérience. Mukolo pour ba pese kindoki. Et ça n'a pas moyen belé. Par le rapport sexuel. Batu bazozwa kindoki. Bible lobi, les deux deviendront une seule chair. Ce qui babi masumu nyonso ezaka libanda nzoto. Mais il y a impudicité et ça lisumu oyo bokomi mutu moko na mutu wana. Si tu es sorcière, ozali sorcier, osakouple na mwasi moko to na mobali moko, semence na yo wana ekoti na kati na yo. Différence c'est que sikoka na opération. Somon abando poser ba acte mususu oyo nde Jésus le bina biso boko yeba nzete kaka na nini na mbuma nango. Otala ba acte mususu nde kwa zo poser le non 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 ça normalité. Azaki bien net maman il faut nous aboyer du coup tout le monde a changé. Otiki musala komo vana na ndaku ndako yango vandi bakifunda bizarre mais yo moko so mona ngote. Mais il faut nazaki boyete akomi boye ndenge nini. On va vite comprendre que c'est monstre mokonde koti na katnya mabe. De deux, bakoki même ko banda ko utiliser yo. Bazwa ke longi na yo, babimi nango ba opérer, yo moko so bate, mais place mususu batu bakomi ko lota yo mabe. Soto ke na bana mike bazo pesa na tukindoki ndeto yebaki parce que maman Yvonne lolo kindoki évoluer kindoki évoluer. C'est-à-dire, ndenge tosomona mokili za ko évoluer, modernisation et tout, ndenge moko pe na mondo makambo eza. Kala biso nyonso toyebaki, ba opesa kindoki na nguba, na lipa, na mikate et baluki musuni. Mais le les sunne ngwana te. Naza na kamoko na uti ko traiter, Dieu merci parce que moi na ngwa biki, il y a quand même des signes. Par politesse et sagesse, on ne peut jamais citer le nom de l'enfant et de ses parents pour na l'objet à la mal interpréter na batu, tout ça na ba voisin. Mais étant homme de Dieu et na sincérité na zanango, pe na respect na bino, ba landina biso ya émission OP na site Oyo. J'ai une adresse Oyo Eyebani à partir de maman Yvonne, on a facilité nous sur la preuve place tout ça et ça adresse en gros. Donc moi na wana voisin na ye à pied lipate, à pied mikatete, à pied musunite, mais à pied si jouer. Ba jouer miko ba soda wana, pied si jouer. Moi na zu jouer muninga na pesa osakana net atikeli ya kenao. Kokenda ke na butu muninga ye kozwa. À partir à jouer à envoûter jouango tango ya ke nango na ndaku allez aye na butu abandi ko bimisabi pesa ngai jouer nanga. Or avant te bagesa biloko kolia omoni neni kindoki évoluer nazana mwana moko ndenge tolo baboy na internet pour l'instant tozane a ya ebisi biso lobi tant molimo nzambe la kisi biso kazana misala mabe na ba signe spirituel to vandisi même ses frères nzambe azola kisanga ke yo ozandoki réflexe à liboso awangani parce que eloko à liboso eza la mona mukeza mukolo soka ko détecter na kindoki awangani. Alors tant awangani na vandisi na MC ça ne sert à rien au wangana tel que tu es là ozanango tu es ko sambela ay ko ndima abibon aloba makam tant on a tourné misalanin oyo osali alobi na biso boye alobi neti nandaku na biso nakamata jouer nounous parce que lelo oromona batutu même caméraman na biso mo nandaku na mbetu ne ba nounous bali. Je dis pas que ça m'a bé mais ce comme décor on a kiti na ba salon partout nounous. Mais le petit nous dit que nounous moko bazane na ndaku na bango ba travailler ba komisa caméra nounous wana
azwaka masolo ya bato nyonso bovai na salon bozosolola e azotransmettre yango epa na bango. Ntango ngai nasali travail ya mwana wa moke ya soda ya bapesaki joue ya soda, mwana nazalaki te, makambo ne pa kindoki ebimaki te, makambo na kindoki ekobima une semaine après, mais abeti lisolo mpo na koyebisa biso ke wi likambo nalobaki wana ya nounous ya jouer bango mpe basala yango na jeu wana ya nounous. Vous voyez comment la sorcellerie est évoluée. Donc voilà un peu eloko na ngai naloba moke par rapport ya otunaki nga wana. Nazo mituna pe ba question loka bato bazo mituna ndako en tout cas c'est les dibois azan mituna belé sur la sorcellerie ba loba venir la patronne osali musala malam ba ebe biso na mama 6e mususu na ba pasteur mais ya lelo to ngoto beta pena mo ba ba yi yo osali étude na yo ki ndimi malamo bazan ko bani ko jeli ba musique de délivrance te soki na ndako boyelinga mwana azali ndoki avant de s'engager pour la délivrance, il faut nga mokonano na sambela nzambe pour nzamba confirmer lenga si réellement nango azali ndoki. Comment je peux faire ça? D'abord il faut na prier ou ne pas prier, il faut na solana mwana. Tant on a retourné mwana. Si réellement mwana azandoki, ah oui, bisanga kazandoki. Ah bon baté, bisanga réellement kazandoki. Autant le bélo moi bien. Au début, moi na andima facilement par rapport à mukolo. Na âge nanga, so na andoki, na lo bango teke na andoki. Pour na andima kindoki nanga, il faut na kutanga na nzambe. Soit na kende ko lukana lia Yvonne, loko Yvonne asambe la ganaye, abui la nzambe na ye. Ta on a meli pema na kindoki bakomi ko réclamer. Tozo sur la sujet oyo et coïncider malamu nzambe ndalingaki. Naza na ba période oyo nazolobela ko neutraliser nguya ya bondoki na misa nango. Et ça dit que pendant que nous temmango silité na si na bandi ko traiter baka ya bandoki moko propre bandoki. Misa tu na mutu oyo ba beti maladie na bondoki à l'agonie mais ba outé déjà ko boma mwasi na ye na sida kindoki. Là je profite na lobaka ba malade belé batu bazobela lelo au monde malade boken hôpital et zo monana te mais mutazo konda kaka ba paiement ba santé za bien te. Vous imaginez attendez bozana poto attendez que ça boken hôpital kindo ki mama Yvonne malade cause la mais kindo ke bombi malade ba kotuna ba appareil ta la place kindoki na biso de fona ba keza ma casque le ka kindoki mundele parce que ba appareil ça kindoki mundele ko ça ba appareil de tout ça c'est la sagesse de blanc mais ndoki africain au côté na appareil mundele ndoki africain a bombi myome a bombi kyste a bombi appendicite a bombi malade mundela talibo na ba appareil malade zate Babimi sur babi malade des athées, mais tu continues à souffrir. J'ai un cas comme ça présentement. Il était venu à l'agonie, mais au moment où je te parle, il est en bonne santé. En bonne santé. Comment tout ça? C'est ça le problème. Dans le monde, il y a délivrance, il y a kindoki. Bakleza mibale. C'est-à-dire, il faut que la personne qui est sorcier pour sa délivrance, il faut andima d'abord que azali ndoki. Faux délivrance. Yoka. Bato ebele kindoki sila bango te po bazwa ba faux délivrance. Fimbu. Mayamoto. Kovo. Banzoloka. Banzoloko kotongola. Tout ça, ça n'enlève rien. Écoutez. Kindoki ezali esprit. Ce n'est pas ma pratique physique sur le corps de la personne. Ne kindoki kei. Non. Fimbu, kotongola, tout ça. Et ça rend nini. Tangu bapesi mutu kindoki. L'élément au bapesi nango mutu kindoki ezalaka envoûté na otobengaka esprit guide ya sorcellerie. Pourquoi guide? Esprit guide ya sorcellerie. C'est-à-dire esprit wana ekobanda ko guide mutu wana na kindoki. Na kati esprit wana eza na pouvoir
ya komona, pouvoir ya koyoka, pouvoir ya okapte makambo na musika. Soki kaka eloko wana ekoti na kati na yo, yo mutu ande komona te spirituellement, okomi komona. Yo mutu obande koyoka te, obandi koyoka miso, c'est-à-dire efungwami. Okomi na pouvoir mususu. Pouvoir wana ozwango na esprit eloko bapesaki yo, oba mvutaki na esprit na bango kindoki, o ekotaki siko na kati na yo. Alors, tango tokomi na délivrance, Maman Yvonne, na batino sobolanda biso de partout. Soki mutu ayamboli kindoki te, c'est-à-dire a confessango te, abimisi makambo basalaka te, a révélé ba plan na bango te, je te dis kindoki wana ekosila te. C'est encore dit ici, maman. Impossible. Pourquoi? Ekosila te. Nzamba, bien sûr. Mais dans ces choses, Dieu n'est pas là. Ce total na acte. Na acte, je crois, acte 17, je crois 19, ce que tu peux trouver vers Sango. Balabi, batu oyo bandimela ki sango malamu. Oyo ba pratika ki ba art magique. Ba confessa ki yango, pe bazwa ki ba livre wana. Ba yaki nango pa bantoma, batumba ki yango. Et ces missions batobi ba olanda biso, on doit être précis na verset, hein. Vous excusez. On doit être précis dans le verset. Acte chapitre 19. Verset 19. Bible Lobby, na 18, plusieurs de ceux qui avaient été crus confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. Confessaient et déclaraient ce qu'ils avaient fait. 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, dans la sorcellerie, les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc, ce verset, les apôtres comprennent que Batebele Oyo, pratikaki kindoki, pratikaki ba science. Net bato ba science occulte, ba maïkari, ba rose quoi, ba enkanka, toutes sortes de sciences wana, ba franc-maçonnerie. Ça dit, bango moko mama Yvonne bayebi ke o basalaka ezali malamu te. Bango moko bayebi kezali malamu te vis-à-vis na nzambo akela likolo pe na se. So ce ba komi na suka par rapport ya ba échelon na bango nde ba matara pona ba pouvoir pe ba puissance. Ou esenga ba sacrifice même ba boma bato ba lekisa bato ba bloquer bato ba sacrifier ba famille comme beaucoup de familles lelo baza sacrifier. Pourquoi? Parce que moko azaki na kati ya science a sacrifier famille bato ba kufi bato ba baby ya maboma pe ba bébé azali. Tango bakomaka na suka pona bongo na mitema, il faut babimisa ba livre, il faut babimisa ba fétiche wana, il faut ba déclarer publiquement misala au bango basala. C'est ça la procédure biblique. Là, la miséricorde de Dieu est alikola mutu wana. Même mutu soki a confessé te a bombi misala na ye. Parce que bato kindoki bazape na babiloko ba utilisaka o bakendaka nango. Peut-être pour bakangane ti finance na yo, bazorata mususu mbongo na yo. Au PC mbongo azu mbongo na yo, akabombi. Nous avons beaucoup de témoignages. Il y a un ami pasteur, abalai mwasne na zakindoki. Lelo a témoigné. Oh, ayebaki te. Mais aye koyebake, moi sa zandoki, moi si ye moko abimisi misala. Oh, tango azwaki kindoki na âge ya 8 ans, alobaki que bato bapesaki kindoki basengaki mobali na liboso ya vie, basengaki richesse ya mobali, basengaki mbongo ya mobali, et baye kosenga ye bana 4 premiers bana na ye na âge ya 8 ans. So tango aye kokola abali batata mwasi to bapesaki kindoki babandi opération sikoyo ke fa pesa bango mobali selon contrat pe engagement oyo azwaki.
mais comme bala bana ko prier après ça que mbongo nde ba pesa moi simbongo somba biloko sala bo azwa ki mbongo na kangango quelque part bato belo so mona lelo ba mbongo baby osaki na mbongo ebele mbala moko pa et katani okwei makambo kangami tu dois te poser des questions. Est-ce que ndenge yo yebeli comment expliquer mbongo nanga affaire o matisa kinga ezakaka ba client nanga bazakaka menga na kwei. Tu vois que c'est déjà compliqué. Alors par ignorance ya bato ebele bazo baté déjà que opération déjà qui ndoki bandi déjà ko sala na kati wana. Il suffit seulement bato bazala éveiller, informer ndenge mission oyo et ko sala ki bato ebele bazala informer na ba poto partout kolanda biso. En tout cas naza ko encourager. Il va me dire et tout parce que c'est un sujet vaste, vaste, vaste et vaste. Mais Zamba zo sala nini na basali ne belé o tozali ya mabe bazali malamu pe bazali. Zamba pesi mutu na mutu ngolu na ye ya kosala makambo yo par rapport à ndenge bengeli. Donc c'est ce que je peux dire. Donc ba numéro no ezali ba opesa numéro à porte parce que na mitu na msonga na ko ya no la te po mi ba yamba yo ntako za pe na likamba bi oyo na bengara papa po na moni ya telle émission na sukeli na awa tango ba grande ko ba kola na kisasa ba to ba kola kala bazana masolo babi kindokeza ka mtu wa famille mtu wa famille nde akopesa mtu msuki kindoki biso na famille na biso po kota kindoki pa na biso faut coopérer na o azaka déjà pa na biso. Pendant que la personne est au côté, mais les longs n'est que déborder sous ce comme nous permission de soutien. Ok, tout le monde est venu Kambouya qui nous est partout. Les lots, on ne sait même pas où il y a des salamines. Bref, les alliés misala et asata. Ça dit, diable a yebi que Nazana tamuke. Bible lobi. L'Apocalypse, le diable, il sait qu'il a peu de temps. Il n'est pas coincé, non, il est coincé, maman Yvonne. Il est coincé. Apparemment, c'est comme si il passait beaucoup mais le sang montait Kitty. Ah non, je ne dirais pas que tout comme le sang Kitty. Et ça, Marambo Solo est très capital. Très capital. Donc, le lot. Diable a distraire n'a pas pasteur pébélé. Dans le sens nin. Le message actuel, l'ilo ba ozote à malelo. La majorité, ils ont ramaté encouragement. Oko pambama, oko bala, oko fungwama. Te, ezanin, biso basali anzambe, tozui une partie, totiki une partie. Mais basali nzambe mususu parce que ba tendance ezali ezana basali nzambe mususu banda bandi ministère ti place ça à part la délivrance ezana basali nzambe mususu bandi maka délivrance té. C'est là maintenant où se pose le problème. Mais ngai par rapport aux écritures tolanda basali nzambe té o bandi maka délivrance bandi maka té. Mais makomi o ezamo boko na biso elobi nini. Jésus a na Luc 4. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Abandon de trahir. Alors, naye pona kokangola ba bakangemi. C'est la délivrance. Au monde na Luc 4 on a parti à 16 au 19-20 Jésus a présenté les biso ce que nous appelons le plein évangile. Évangile na bozindo nango na monene nango na molai nango pe na botaka nango, c'est-à-dire en longueur, en large et en profondeur. C'est-à-dire ce qui n'a côté à grâce na bosanate ezana bakangemi. Il faut na kende na kangola bango. Bakangemi na nini? Na misala ya bondoki. Ça c'est la Bible. Luc 4 16 à 20. Ne place Jésus. Na dit sobi molimo nzambe zali kolo na ngai. Soki molimo nzambe zali kolo na papa pasteur. Nde maman Yvonne a lobby. Kindoki lele comme standard, c'est-à-dire est débordé. Mais du 1er janvier au 31, papa pasteur, kaka espoir, kaka encouragement. Te lité ya nyonso et pambolaka.
il y a repentance. Maman Yvonne et pambolaka. Il y a bénédiction et pambolaka. Il y a encouragement et pambolaka. Il y a délivrance et pambolaka. Qui veut dire toute la Bible qui est la parole de Dieu bénie. Repentance que nous avons tout ça mamni kuno ma bonda la piande ni papa. Te opesa. Opesa na yo. Bisa mbala pota zoya o la bomba ina oyana. Maman Yvonne. Lilobo to te alelo. Tangu réveil kotoki na mboko bando te mabala te. Bando te ate okende poto. Message zaleka moko bongola motema etika moke Yesu aya. Batu bazoya na bambongo. Batu bazoteka mapango bazoya kotika. Le problème est nini? Ezaka diable a distraire basali nzambe belé. C'est pourquoi moni il faut que ça là toujours effort. Yo mosali nzambe ça l'effort tanga Luc 4 comparer message na yo. Est-ce que message na yo et ça qu'on atteint grâce bénédiction, succès, élévation et tout. Bongo libérer les captifs, délivrer ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libre les opprimés. Bongo wana. Publier une année de grâce. Et ça quand mon côté maman Yvonne. On est sur le lobby. Luc 4 yango. Parce que Kindoki sila. Oui, Kindoki est sila. Kindoki a encore maladie, net malaria, net na le bien. Kindoki est sila. Kindoki a encore malaria. Nazana mwana mo batindelanga na poto. Papa na ye mwana azo Kindoki a papa bunde abengisi mwana poto abekte mwana zandoki. Mwana ye kokola mwana bandi papa comprend te blocage continue na vie na ye. Nzoka na Kindoki ba omeko senga ye papa. Ndoki apesa mbala moko ta pesi mbala moko papa kufa te. Ndoki mbanda na travail muke a injecté un homme malade. Net parenthèse. Ba témoignage c'est belé na domaine wana o nzamba sali na ministère nanga. Tamba tindi mwana wana mwana ye. Imagine toi mwana akenda poto na moins de 10 ans. Na ko ba kenda poto na 5 ans, 6 ans. Mwana ye ko soma ana kisasa déjà ba 14 ans. Mwana zolo ba français lingala tout kima. Mais je vais expliquer ce qu'on a opération ça. Kindoki ya kisasa za makasi bato ba pesa Kindoki basaki na kisasa mbalanda ke na poto. Ba senga papa. Abebisi msala papa na ye. Abebisi ba kopa papa na ye. Makama mukande zaki déjà en cours. Et baby papa eko kene na église à réveil nzamba saligas ba détecter Kindoki moi. Au lieu papa a se confier na passion na kabasa na travail, papa mutema mpusa lobi non, mon fondation c'est nakenda kozoma ne papa tindi mwana mama ne dono sambela ah papa tindi mwana alobi pasteur na tindi mwana na à l'époque ba franc français na 200 francs français ba pesa yo parce que mwana oyo akita na maboko na yo akita na église bakamnyoso mwana ya na amba mwana na koyi kondima te o balobi na nga na musika. J'ai parlé avec l'enfant. Na tuni mwana, c'est mwana cure d'âme, mwana ndimi. A confirmé, to soliti na programmé, na zu quelques serviteurs, to ke na zamba. To sala mwana na délivrance, du fait que mwana bimisa ki nyonso. Soika mwana ayamboli Kindoki alobi makambo asa. Po ezaka boye mama Yvonne. Eza na makambo asali, pe eza na ba projet. Mingi ba bombaka ba projet. C'est-à-dire, ceux de basi ba tchakyo ke ba olia yo. Ceux de basi déjà que n'attend tel ba osala boy. Alors, akondi mané kaka makambo déjà ça salut oye BBC a lo bangote. Bika ke azan Kindoki ba ne ko senga na pesa papa. Question, est-ce que pesa ki to pesa kité? Soka sa pesa ko mona bombi. Soka pesa ki o pesa ki ndeni. Neti kana zana ngo awa. Mwana na oto na internet. Apesa papa na ye azwa ki chaussette papa na apesa. Na ngina funga parenthèse pour na bato ba landa biso. Omoni essaie un peu de voir dans ta maison hein. Tano nanda kuna yo. Ba chaussette o tchaka place à bien mettre lokolo moko moko. Ya ba sina bien te. Babilo msuta msusu et lamba no pena kati ya valise. Mais pourquoi lia?
Mais pourtant règlement na ndako bampuku bazate. Mais bakati pene lamba mais mutakati oyebana te. Eza basi na bien te. Le kolomoko sapato ebungi yo ozo ba place ekete. Ya basi na bien te. Tu ko comparer na makambu na yo, au mona makambu zo marché te, makambu ekangami. Ba document important ebungi. Ba mbongo zo bungo na ndako, to ba liango na ba insecte moko, ozo tala ndako na ndako ezaka propre mais période moko viva. Visite moko ya bandindi na ndako, tu ne comprends pas. Ban pese na ndako, tu ne comprends pas. Ban kusu place ba bimeli oyebite. Eza ba signe. Na zolo ba mpona yebike soko monango ekoma na vie na yo, tozo vivre ango. Comprends déjà que opération moko ya kindoki ezo sala madana ndako na yo. Il est temps déjà passer oyo yebi, ton ndengo landi biso, okota na contact na biso poto sunga yo. Alors, il y a moi na maman Yvonne et si là. Sotali moi na lelo. Musu se si la raten doki moko aboyaka. Na sana deux cas ya bongo, ba ilanga mwana moko awa. To vandi na ye, to soli na ye andimi kazandoki. Ye moko andimi azandoki. Papa ne auchokufa récemment, maman ne azali andimi kazali ndoki. Maintenant to continue à procéder à délivrance à l'objet en tout cas pasteur na otikate. Oh, na domaine à délivrance, ceux qui déjà ndoki a boyi kakotika. Koluka media katote na génélé pour lembisa mutema te. Libérer mbala moko akende. Mais à l'objet à kotika te. Na sa na formule mususu. Parce que Jésus a le Bible. Cette espèce de démon ne sort que par de jeûnes et prières. Esprit on a qui nous document ils vont les accueillir. Esprit moko makasi. Eza makasi la patrona. Comme moko bien. Eza makasi. C'est-à-dire soki mutu andimi yango te abimaka te. Et soki bobongisi ko jeûner te akobima te. Wana tozala na mawa te. Ozala mwana 50 ko jeunesse. Akufa pete. Mécanisme ezali ndeni toko salango et puis par rapport à âge naie comment tu vas intervenir muketa msuta mwa mai muke ya sucre pour pese ka makasi. Mama kama ko ute koloba ke babenga mwana ozaki na poto papa bi azonga kisasa. Bato bazana bana na poto bazana banduku bazozonga so kisasa. Nde bakati balia donc ndoki ezaka mingi kotoke kuna. Mais papa ngo soki déjà ozongi si mwana. Le vrai problème est ça. Musala oyo mwana sala na vie na yo na kindoki na ye. Est-ce aussi ça non? Barrière ezali 8000 km. Te barrière ezate. Misala se kotaki déjà. Pas soki da chaussette apesi, azui mbongo akangi. Yo longo lié. A longo na nzoto, mais na esprit azo ya azo continuer coopérer sur activité. Déjà solution te kozongisa. Kozongisa mwana eza solution te. Solution ezali na biki na poto basala nzambe bazali belé. Mais il y a vrai peu bazar. Partout où il y a de faux, bah vrai bazali. Je peux jamais dire que na poto basala nzambe bazate. Je confirme, basala nzambe na poto il y a vrai bazali. Différence. 5 000 €. Non. Oh. Délivrance bataxaka ngote. 5 000 € non, non, non. États-Unis. Soy muta sali bongo. Moi je veux dire à cet homme de Dieu, ce n'est pas bien réfléchi. Collègue, c'est pas bien réfléchi. La Bible dit tozui pamba topesa pamba. Ça dit quoi? Tanga na sali musala wana. Papa maman mutu sazola ndanga. Soki mutu asali au travail à moi no ndoki. Il faut vraiment tous la battre. Pour moi na soko ba bébé solo moi na kindoki mon frère. Papa cameraman ba bomio, ça dit ba zui ba kote le poison retardé na ndako to na nzoto. Mais soki mosala nzambe moko sont des humains. Na zui moi na net na kendaki na zamba. J'ai privé ma famille, j'ai privé mes enfants, j'ai privé ma femme, j'ai privé mes activités autant que peut s'en 100 fois. Na kena moi non na zamba. Na sali 3 jours. Na zoliate na omelate. Tu as de biens. Na koki ko taxi au montante. Molimo nzambe na bo moto nwe sala. Parce que tu avais 4 ou 5 voitures. Misa te baby. Kaka boy voiture eza tout neuf. Mais bazuka et loko moko batien na 4 moteur est bloqué. Voiture nous sommes combien? Tam sous 10 000 €.
Tam sous 20 000 euros. Ce qu'on a, il faut taxer yo. Na taxer au temps. Bon moto na yo. Na bon nzambe na 4 000 fait ça là. Parce que ce que tu moi na misala wana. A kosi di sambongo wana et pas ko bomayo. Na otika mbongo na bomengo. Na osa par exemple même 10 000 euros tu peux me donner. Même 30 000 euros. Sur osa na ba milliard, tu peux me donner même 30 000 euros. On peut ça même mutuka au sombaki na valeur il y a 20 000. Pour ceux qui moi na wana a connu la misala na abomio. Dis-moi, quand on est au tikala, bateau bako liango bazakutu batu oyo ba mone liango pas cité. Donc nazolo bake basali nzambe ya malamu bazali. Moi différence moi mukezalaka na basali nzamba poto na biso et ça par rapport à l'appel. Na réalité bamboka. Biso awa so na répondre appel nzambe à temps plein. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas ça la misala, non ça misala mokeza libéral. Par exemple dans la boutique nanga, dans la business, c'est pas un péché. So na zuika mona kindoki, je sais laisser ba faire nanga, na kenanga ko kila. Mais tam sou pasteur na poto, ana kamona kindoki, ah pasteur beta akayu. Raison donc ça mona yate. Il faut ce qu'on a planifié kaka. Ah ça parce que kozong ça mona quelque part et a manque net mona wana. Tant bazong si awa. Azali d'abord na imanana na primaire. Tant bazongi est perturbé déjà ma classe naé. Mais to meka ko bunda Dieu merci moi on a eu diplôme et au moment où nous parlons moi à l'université. Moi c'est kitoko. Donc on répond à la question na yo ke kindoki sila. Sila rapenza. Vraiment kindoki sila ka ba bazolanda sopi ba linga ba yeba. Est-ce qu'il y a moyen moko ya revendre ko ba etende na vani na libota na ngaboy et pas un biso kindoki ko kota te. Te. Kutu avant de répondre soko yebi ke na famille na bino. Na famille na bino. Na kisasa na mboka partout yebi ke na famille na bino. Na ndaku na bino. Occultiste azali. Marabout. Nganga. Ndoki. Parce que ça ba famille boyebi ke papa mso za ndoki. Moi il faut yebi ke ça là hein. Boyebi ke maman na biso atandoki. En tout cas, rassurez-vous que bazanga jamais kotikayo d'une manière ou d'une autre. Chana mutuna yo ke batikayo ne lokote d'une manière ou d'une autre. Bakanga, babebisa, bakotisa, bayiba, bakaba, bateka, oyayo. C'est que ça l'examen de ya vina yo. Otala. Na utu wapi, na zawapi, na okende wapi. Na domaine nyonso oyo yebi o maîtriser malam. Est-ce que il y a évolution? Surtout s'il y a un sorcier dans la famille, rassure-toi que batikate. Mais yo moko boye. Netinga na pasteur. Na ko empêcher kindoki na famille nanga ndengenini. Ezaka na ba prière. Bongo o eza déjà. Na bato bazanango. Lokola nga naza mosali ya nzambe, ba o bazanango déjà, ba ndo continuer ka kubundisa ngai. Or dans la famille na biso belle africaine par rapport à l'origine, hein, par rapport à l'origine, la famille na biso belle africaine, ils ont la base de sorcellerie kaka. Parce que ba koko na biso ba fonctionner na tradition, ba fonctionner na coutume. Derrière beaucoup de coutumes, kindoke kota, opelelo biso, to botami nango, to koli nango. Ouais, bien que tous aboyés. So talibien, kobota na biso, ba maman na biso, ba sala ba pratique belé. Ba sala ba cérémonie belé. Ba sokola biso matiti belé. Or, ba ne belé pe ba beba à partir ba biloko wana. Naza na kamoko, ba na ba sala ba mapasa. Ba pesa ba kindoki. Na cérémonie ya ba mapasa wana o ba sala ka wana. Ba bebi sa moko wana. Mokanga asane kaka somoni garçon il faut molimo nzambe simba oye baki wana zandoki aza bogar vraiment beau mais jour comment qu'il y a délivrance à boya ne si alala na garage moko boye ça ne ba misana sur la voiture mais si tu le vois comme ça un bel homme. Donc,
nga na ko empêcher kindoki na famille nanga restreinte nazo prier mais famille élargie place to uta na bana ko empêcher on maman Yvonne po makama mingi uti kuna pe c'est quota déjà evanda donc ça na biso pe bandimi to na moyen mon côté ya okanga te pas na biso pe quota te te na biso bandimi Bible le salut est individuel. Vous comprenez? Le salut est individuel. Na connaissance oyo ki oyebi. Tant le bi que qui ne kezo pesa manaboy. Par exemple, na rapport sexuel. Na biloko ba envoûté. C'est discipliné. Comment yokoyi kolia biloko ka ndengo wana? Oh voisin, olambinin nazoka sur la pondo, tchelanga ndam. On ba ko envoûté ndenge wana. Na babilia ya mususu ezokota par exemple na bolingo na ba pacte de sang ozana bosala pacte de sang na mobali moko boye ayebaki bien que azana kata misala na kindoki peut-être ozolanda biso osala ba pacte de sang je te dis parmi ba pacte nyonso ya monde ya ténèbres pacte ya makasi pe ya mabe eza pacte de sang osala ngona mwasi osala na mbali. C'est-à-dire ça ba pratique moko purement sorcellerique oyo ezo détruit ba vie à bato oya ko découvrir ngo sikoyo à la longue tala bando sala pacte wana tilelo mobali wana bosala ne pacte tala makamno tilelo na ke ne pe na profondeur pour émission yo et c'est parce que tellement il faut tout éclairer bato peut-être sala pacte de sambo été mais mobali obozala na ye na ba perno ya règle ye na intimité amela rango avala rango. Donc ça peut dimension sous sa pacte de sang. Wana mama na bolingo nzambe soki ezaka na yo luka biso nzamba kosunga yo. Ça vraiment mabe makasi. Pas mabe makasi. Voilà. Vraiment ça mabe makasi oki na so déjà okoma na suka ndenge baza licence au signaler mais ba o ba fans ba do mitu na pe bon. Na ke déjà délivrance 5 places mobimba. Na zuka solution te. Koto ba bi mo na zwaki ndoki na bombo. Va changer église ba ke église wana ba bité maman na mtapesa ka makasu finalement mon longa za ndoki mais ndoki yango zo bima na 5 prophéties donc ba zo tatoni kona ndima na boya non kindoki bimi na 5 prophéties ndengeni so de place mo moni ndoki place mo so ba moni ndoki na forme c'est ça ka kindoki mais comme il okuta to alobi makasu ndali yaki koto kuna ba bilipa. Zaka loso nani apesa finalement mtakota na 5 kindoki ye mo wazon kindoki attends prophétie côté lobi ba piaki na lipa le vrai problème eza eloko o ba pesa kindoki te le vrai problème ezali c'est manso mwana na zwa mto za la paix certitude que non orokufa peut-être balo banana na kufa lundi mais yo zo banga kindoki mo ozo za sur na ngote la lipa ya makoso ya nini pouvoir ya kindoki eza ne loko ba pesela ki ote pouvoir ya kindoki eza to yo bani so ba peko na makoso ndo su kindoki makasi so ba peki na bombo eza kindoki apete non pouvoir ya kindoki ezala wana eza ba ce sont les objets au baza ko utiliser ka pour la transmission ya esprit na bango moni ba utiliser ka ba biloko moko pona bakotisa semence na bango eva na kati maintenant babiloko on ekoza la bombo ekoza la nzete ekoza la jouer ekoza la lipa ekoza mikate ekoza la Thompson ça n'a rien à voir les problèmes ka que note neti so lingo kanga mbisi il faut cha pambut hein oche ndobo oche pambu na ndobo bamsubi bachaka lipa musubi bachaka fufu problème ezali mbisi tango akolia eloko bachaka ebombaka ndobo nde kindoki so soki mbisi ale eloko ebende okanga mbisi eyalipa te ndobo ebombamaka na kati fufu ebomba ndobo ebombi fufu muchopi abombi ndobo so tango mbisi akolanda ndobo wana ale ndobo nde sikoyo ekangi ndobo nde kindoki mais eloko ekouvrir yango ekoza muchopi ekoza fufu ekoza lipa ekoza nini nde bache alors soki ese koti siko na kati ya nzoto mutu ebandi siko nde sikoyo kosala mama Yvonne nalingi na profiter na bakisa point oyo bandeko bozolanda biso de partout kindoki ezali mabe kindoki epesi bato ba retard na vie
il fallait que bonga kindoki bato ebele baza na poto wana. Comment expliquer au sali 15 ans 20 ans 30 ans ozu mukanda te na mususu azui asali 30 ans ata sali 2 ans ozu mukanda mais 25 ans na poto eloko te ndako te na poto stabilité te na poto yo mutu batekaki ndambo lupango batinda na poto awa mama azo souffrir ndambo batikaki nango bateka balongwa na bandal bakoma kotaki to mosi. Alors sikoyo place bakoma bazoluka basa sortir ezo simba te yo pezo simba te mais papa fanda tala nanu malamu ça l'examen ya vie na yo olandelongo malamu kindoki eza kokende kozanga makoki pe kosila kaka na nzela Yesu Masiya pe na losambo. Sans Jésus-Christ kindoki ekosila te, sans losambo kindoki ekosilaka jamais. C'est pourquoi la Bible zoloba le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin. La seule personne oiseau soukisa kindoki eza Jésus. Pona biso kindoki soko yebi Yesu oyambe lokola kolo pe mobikisa obandi ko s'impliquer na prière ate pesa ki oba retard atobelaki neti na otoloba papa tozalaki na ye. Je crois que ton internat qui est travail Cécilie à cause on pas na ye lobi na tongo ayaki à l'agonie ba pesie kosu ya kindoki. Comment expliquer malade oyo za na ngwezo silate omeli ba kisi ya mundele et puis maman Yvonne kindoki comment coopérer na bandoto comment okota na bandoto. Je crois que soins ambassadeurs Sogas na ba prochain numéro to kota kindoki comment ça na bandoto ebele bato bazolo teza au mona teza ndoto mais ça déjà opération déjà ya kindoki. Papa na lali ebisinga pasteur na lali na loti batubinga tonga na loboko na lamuki na tongo place na lotaki evimbi so ebisanga sani mais bato ebele baza na bakawana mais par ignorance à quel hôpital babandi ba antibiotique mais douleur est aussi la tête à la longue le boko est paralysé. Donc il y a beaucoup de choses na lingi vraiment balandi na biso molimo nzambe na nzambe oyo asali ke mama Yvonne a découvrir nga misu na biso efungwama to comprendre que bisika to vendre kindoki déjà esali misala peso koni kosala misala. Vraiment kozo kende déjà kokoma na suka ndi na lobaki mais question mo kozo ya kaka mutu ali makindoki na makoso to na madeso asali na kindoki 15 ans 20 ans basali délivrance pour kindoki ane bima sanzi makoso wa sanzi madeso kindoki ngone bi po yaki kana nzela wana c'est faux na lobi na utu ko expliquer au bout ça fait 15 ans aliaki kindoki omoni lelo ba faux délivrance ezali bible zoloba na mikolo suka babikamu ekozala ebele ya ndenge na ndenge bato bakosala miracle ya baforme nyonso même kola suka Jésus akoloba natikalaka jamais koyeba bino. Matthieu chapitre 7 natikalaka jamais koyeba bino. Tu as fait 15 ans avec la sorcellerie. Nasina yamba pasteur moko aye ba connecter na mutu moko ata prophète. Je tais les noms par sagesse. Aye to solinaye ba epsinga zo pesa ba prophétie vraiment soka pesa ba prophétie c'est terrible. Ah bon? À travers l'église moko. OK, na pesa programme. Tango aye apesinga ba cassette vidéo na ba délivrance à ça. Mais Von nga moko na tali vidéo wana batu bazo sanza ba misuni. Nga moko
mona mai moka pembe bimi wa musuni wa. Par rapport ya makomi ya Nzambe, par rapport ya makomi Mama Yvonne, Bible osomona oyo, Bible osomona oyo ya ngonde maloba Nzambe. On n'a pas vu ça na Bible awa. Na domaine peut voler à délivrance. On n'a pas vu ça na Bible. Maintenant, on a dit, tant qu'on a tali, on a dit ça. On a dit ça, mais ce qui nous toye, on a dit ça, on a vraiment ça. On a dit ça. Parce que délivrance, Maman Yvonne, na sali ba délivrance epelé à bana kindoki. Tu le lot, moko ta sanza musu. To asanze longo ya yaka o ezali kindoki. Na ba enepe o na yebi ba sala ka délivrance. Ba ndé na monde de délivrance. Par exemple, la passion. Pe ba passion musu o tout aba en collaboration. Ba évangéliste celui qui en Ngoli. Toujours ça la délivrance, na mon arrêté. Tu sais quoi, Maman Yvonne? Na bongo le mutema na 81. Depuis 1981, naza papa pepa kana makambo nzambe koleka batebele, naza pe mwana ya batebele. Alors, so na tana ba papa na biso ya tango wana nyonso, biloko ezakite. Ya ba délivrance oyo, mutu asanzi musuni, mutu bapiakie kindoki na nguba bando sale de délivrance à sanzi nguba et loko ba pesa ke na kindoki à sanzi en tout cas c'est kindoki sila mais makampe ezomona na kama longa te mais assurance c'est ça que le quoi musuni wana ne ba pesa ka kindoki à ça sanzi en tout cas vraiment tu es inspiré, que Dieu te bénisse. Tu me poses des questions qui me donne aussi beaucoup de l'intelligence pour en répondre. Maman wana, faut te zaïté. Faut te zaïté. Bato basala ki mwana kindoki. Maman Yvonne, thème oyo est tellement vaste parce que bato ebele yebo kasandoki. Oh c'est sous des c'est-à-dire azolongola te. Azobakisa, mais bazo changer le mécanisme de fonctionnement. Moi, parce que le diable ne donne pas pour rien. Satana a coquille jamais kobengana Satana. Ezalakate na royaume naye. Sikoyo bakoti selio ignorance. Que moi nangai lokola asanza kinguba wana kindoki esila. Or non, moi nazane kandoki. Mais abandi coopérer dans les choses. Boti que les kaka temps pour comprendre que t'es azalakane kaka. Soit pouvoir barobaki selaye akobanda ko aveugle bino moins beau comprendre makambazo sala ezate mazo sala ne kaka. Ndoki tonga bomaka alinga te ba bakazo boma. Ndoki abata maka. Une fois au découvrir Neti Nzambe azobise Ezekias na sepela na passage Joan. Nzambe abise Ezekias kindoki kotaki tellement na kataba na Israël. Kindoki ya grave. Nzambe a esko ko révéler Ezekias. Alobi fils de l'homme kota na mur. Na mur wana okomona lidusu. Ézéchiel chapitre 8 verset 7 à 12. So tanga alobi na mur wana kota. Au moins na porte wana kota na kati kuna au moins na ndenge nini bapaka ya Israël bazo sala misala ya mabe. Maman Yvonne kindoki bomba maka ba frappaka ba na aveuglement ba travailler en coulisses pour pas découvrir misala na bango te kindoki zeloko moko o il faut bo prier mingi yo mto solanda ngai atana no moni yango te mais na peso ka requête moko. À partir de missions, place aux arts, boutou et les côtés. Et ça coûte on a boutou dans la tongo air nyonso. Requête moko Zambe. Bisika nyonso kindokina bomba na ngai.
na ndako na ngai na mwasi na ngai na mobali na ngai na bana na ngai kotabota to mama na mire na ngai musala ezala dévoilé garder requête wana priya kango chaque jour na bolingo pe ma nzambe nzamba ola kiswa ça je te dis frère alors non soki sikoyo yebi yango omoni mutu nyonso même na ndoto soko loti ndoki nzamba alakisi so ndoki moko ayaka koluka yo nzamba asali komona ye mama Yvonne na moi so bomonani boye abanga eza oza makasi na prière ou pas ayebi kaka ke misala na nga molili emonani na mpe illustration moko na se ya libanga oyo na tie libanga na se na michopi baza ko se contenter na ténèbre wana so tolongo libanga nini esalamaka babiso basaka nini baka lumière wana bakomi kosala nini kokima eza ndenge moko na kindoki operaka ya kobombama soki na découvrir ke non te moto aza ndoki soit na ndoto soit na grâce mo ya nzambe na moni ata na moi boye po pesanga mboto kopesanga mbote te mokili lobi moto abatama eleki na mayele siko na répondre pe kaka na mokili bongo soko abatami yo moni est-ce que eleki na mayele ye mo aza soba parce que ye abatami me yo ozomona ye donc moya eleki na mayele eza te eza koka kindoki il faut qu'on prie pour que ezala dévoilé partout ami ye biasa kuna suka mazo mona te sika ndeke koyambola sona bina famille bwe ko sa sika ina ndako ndo bamba mona ando na sika ni noke na sala ngwa te ya kobata mana douche na asere konti ye mona kata toilette sala ndenge ni Bible lobi confessez vos péchés les uns les autres na Jacques confessez vos péchés et les autres na passage ya acte totanga a babinine bato bandimaki bayaki baconfesser publiquement et puis baye na biloko non pas bapotre ata bapasteur nyonso ya mokili oyo mokazando kazoboya koyambo ayebiki babavante mibale to misato ya sere pa yebi ba yo komexplike yo sisi problème te nga na bandolingo yo po c'est que yo za nga pe na ndoki ça c'est juste or en principe il faut tout ça comme oyo mais rassure-toi maman Yvonne c'est vrai partout où il y a des faux des vrais bazar et ils sont partout yesu alobi tokoye babango na nzete toyeba ngo na mo mais botalaka même bamuma bato ebele ne veut pas dire que tu es dans le vrai avoir beaucoup de membres ne veut pas dire que tu es dans le vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on a bato ebele nous lakisi que tu es dans nzambe te kozala na nzambe ezaka misala oyo ozosala na mokuse na ntango oyo yesu apesa biso facilité ya koyeba nzete bayebaka yango na mbuma na yango sikoyo oyibinga malamu so batémoignage oyo tozoyo oyo tozovivre tokompare na liloba nzambe elobi na biso nini liloba nzambe elobi na biso nini et puis à part ça étant des humains parce que mutu Job alobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit mutu aza esprit mutu ezalaka fort esprit eza facilité mpona mutu akufa maefone eza pamba te omona soki tanga kata motema ata azalaki faible mais akota tanti ti esprit bakomanipule opamba boye te tozalaka na basensation mosusu motala mosusu tala mosusu makine te oyo nzambe otalobi ya te o nzambe te oyo tomoka makambo mosusu donc nzambe azoyebiso bandenge Maman, il y a une introduction, il y a un thème de pourquoi ça peut être émission de la curiosité, tu vois, ça a une introduction, il y a sorcellerie, il y a papa l'invité, on va la libiso pour la première partie, il y a une introduction, moi, je vais dans mon pied, moi, je vais dans une psychologie. Ok, peut-être comme on dirait tout le mingi, mais tout le bien dans le long. Parce que dans le domaine Oyo, c'est plus pratique. Pratique, c'est-à-dire, baka auto-traité, ndenge ni to traité ngo e bandaki ndenge nini
basala kinini po maman Yvonne ce qui est vrai ezana batu déjà misala ya bondoki ezana kata banzoto na bango na kata misana na bango na kata mabala na bango na kata bandabu na bango na domaine nyonso. Maintenant il faut to côté ce qu'on a domaine wana. L'introduction autopsie, je tiens à interpeller ma fidèle téléspectateur Nabiso de partout au Bisso. Posez-nous seulement des questions d'introduction. À partir de la question, nous avons na prochain numéro, ni ne sengeli toke nango. Réaction na biso, il y a bino pardon, nous avons fait ça biso ma piste ni toko lobela. Mais en conclusion, Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, la vie de prière est jeune, parce qu'il a dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du malin. C'est lui qui détruit les œuvres du malin au travers de ses vrais et fidèles serviteurs. Alors, bateau, on a ma question liée à la sorcellerie dans le domaine Nyonso. Numéro nanga 09 00 243 998 122 440 00 243 998 122 440. Les appels numéros n'utilisera plus l'internet nanga. Numéro moussou soko soit facilement 00 243 81 55 22 55 3 00 243 81 55 22 55 3. Église Soko aux Kisasa, to Okouta partout Moyaka Kisasa. Église précisément Eza Nabandal. Avenue Sombo, numéro 51 Bandal Sinkin. Référence Area Bakaya. Somgana Area Bakaya Nabandal, Otuni Avenue Sombo, numéro 51 Eza Prince Kassafoubou, des avenues Senge Oelandi Sombo. C'est là au point que nous sommes en train de faire ce travail et place tout ça pour internet, na bandoki, na prière. Na batu oyo basopela ba malade ba kindoki oyo sanga remède mais juste sunga biso ça marche bien avec nengozo monawa tout ça na programme déjà retraite à Moulaï ndé tout traiter baka voilà pourquoi naza na image oyo zo monawa zamba bambola. Merci beaucoup. Vraiment, on a été habitués aux années, on a fait la mission surtout pour répondre à la mission. Sur ces actes qui ont été mis pour la papa, expert moi, ma camarade, qui est la mission la curiosité, la mission. C'est on va grande ligne, dans tout solo. On a tout ça, moi, ma grande ligne, on l'a dit, n'est-ce papa a expliqué. En tout cas, quand du curé a malassima, surtout dans la papa, quand vous avez besoin de tout dans la vie, au but de tout d'ailleurs, au bout de la patronne, nous sommes beaucoup mais en tout cas, merci à vous, nous sommes à l'année du soir, et partout, au lundi et merci la fidélité, la même vos s'abonner, merci et belé la maman au pasteur José Zita en Australie, maman José Zita, donc maman pasteur José Zita en Australie, merci et belé la Célé Dibois, merci na grande colonie sur ça rapport na image à Congo, merci na Flori photo et à Londres, maman Nicolas Grace, merci na base Alicia dans ma caméra, merci na Walter Kabangu, oui bien Kolo Walter Kabangu, vraiment merci na Biram Mangabo artiste, merci na Bandeko Nandiso au assisté biso et c'était pas facile pour réaliser cette émission. Dès qu'à Babarabitu bizarre ma casse, n'habité après à papa n'inga dévalé maman bébé bitumbalelo na habité soko ko bundango ya papa. Et loko exact parce que otaka etate hein. Sotaka eto monaka que c'était une victoire. Donc Jésus-Christ à moi l'espérance de la gloire. Donc à la prochaine numéro on va encore creuser. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Tokota Mbalassima. Au revoir. Miandabu nzokwa kisasa.
ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo bapesa lokuta te za ba vérité. Kokoma na te, kokoma rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme je suis vous avez yo qui ont beau sentinelle, bah finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte. Donc, benga sur le numéro na biso wana au rezo information nyonso. Ce que tout on a nexté, au rezo on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka.